Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona ba mbote partout place bozami la canona bino yo mwana muluba bosama muluba au sentiment na profiter encore on appelle sa mbote na mon boss mon patron hein Papa Sibou Mutombo leader à Pembe hein leader na leader na e Kareza quoi ba mbote na place ozwami na maman chérie maman Madongo la patrona moi ça ya fioti ngoma ba mbote na yo toujours Darling Love na émission na rendez-vous de star vraiment bana poto bomonaki ba rumeur et circulaki j'espère bomonaki il y a président JD ou balbaki bakangi ene ebembe lokola makambo zaki no na parquet président JD azamuta TV aboyaki nanu koleka po parquet na pesa ki ordre teke aleka se défendre ne ba publiaki yeboyeboye baboyaki yango lelo lokola makambo de jeu comme presque na fin yepe asengi na parquet kuna mingi zala kalobi ke na zamuta TV to baba fan nanga bazomi tumisama bazokanisaka ke ebembo bamonaki nga na mutuka eza ya solo yango wana Darling Love lelo na plateau ya rendez-vous de star azana président JD awa to solana nanu toyo kananu ezalaki ndenge nini po biso to monaki na ba page to monaki na ba Facebook mais lelo tozana yé moko en personne a expliqué nous problème ngo eza nini vraiment j'ai vu que tox na sima caméra sur le ko fongola balangino sur Congo Check Check TV ba mon invité na ngo na zana lelo na plateau vraiment to solana likambo po ba fan ebele bazobenga bazotuna suite lelo vraiment il faut bazwa biano bonjour président JD. Bonjour. Bonne santé. Santé ça nous bien, Nzambalo la zo protéger ba koko pas zotika bisoté toi trinia. Merci beaucoup président JD. Premièrement na banana na mamba groupe na ko ke kamba moko te to ka ke to mona ki on est bombe bon groupe. Ouais, groupe ça nango très bien, Nzamba zo sunga na ye sauf que non to stoppa ki ba tournage par rapport ya makamna ki nango il fallait na komano kimia pour so mutu zo salaté moyen au comme film mes affaires monter donc moyen au raisonner idée à malonga. Le groupe est très bien. Bientôt là-bas, on va ça. Non, pas kimité. Merci beaucoup. Ok, malé, mais tu connais on a maman na likambo. Yo pelisous. Ah, bata théâtre. Bon théâtre peu pena yo ko bembe, o mimi bembe na sima boy. Ba bina ba coton. Ondo ke nango. Non, eza moni na Congo. Vient na biso grand frère wazeka déjà le bois motema mabe eza richesse na biso donc biso to lingana na te biso ba congolais to lingana na te biso ba congolais et puis ko sel ça fait bateau j'ai compris lelo que ko sel ça motiza mabe mais to tika pe ko sel ça to sel ça ka po biso ba sel ça biso to ça na droit sel ça bateau donc eza non te que no ba kanga ki ji de ne bembe ba kanga ji de ne bembe te ezaki non j'ai des inventions de moi qui m'emballait à carna et neza na tonga la muki a aucune des répétitions ils en a serment aux années même en venir abela rané déjà aza déjà maladif ça peut moi na SS à moi na SS aza maladif ngana zo bima pona que des répétitions mon nga papa j'ai de ok apenga ba na que répétition ngape na zo que hôpital à Kitambo est-ce que vous idenga lokola yuzo repopita na bandal wana we denga tika ngata na tibango wana pona zo moi taxi et dimninga ka charge ya transport quoi donc on appelle ça soit des transports ou va zo la moko non ça dérange pas na pour ça nga répéter na bloc tout le monde bikeno j'ai répéter na bandal na bloc na lekisika pona tiketi na tibango to komi na côté Michael cosmétique bana nyoso poto bana bandal bebi Michael bien zelo kala côté mi ya alimentation Michael wana muto ça la cri nakataka ngaza libuso yeza sima aosa la cri na tale bo mutakoi moi c'est comme si appliqué crise quoi moi n'était misaka ezati côté pesa déjà tension na be yango voilà moi n'était misaka ezati na juste ko non le quoi là au hôpital à Kitambo bon on a place na kitisa et vena memati na hôpital ndena yo memati na hôpital à Kitambo to comme on sale de mitoki yo na molar Michael pour nous zonga so yeba vraiment muto abela ti nganda kuza na Kimbondo oui déjà na Tibango
Tibango côté. Mais normalement, il faut il fallait aux hommes quand on a quoi il n'a pas chez Bango. Ah non, attends moko. Les assassins. Les gênantes. C'est gênant comment? Ah, na bakino bakisa obo mabatu. Na zapeka boye esimbade. Tu comprends? Na bina memaye te ko kendo hôpital, na komati na hôpital. Parce que na bi famille na to solo la to pesa na bambote. Na komisi na hôpital wana ba moya otika ye. Ezate bon. Nzela ndenge au monde qui a piqué crise. Pour les allant en pétrole, ne pas toujours le bateau dans un volant, aux endroits où ça l'appelle, pour ça l'appelle ou informer famille. Yo mais maintenant en hôpital. Mais Azo qui est déjà hôpital. Bita matin na mutukananga Azo qui est hôpital. A quel rendez-vous mais ça li crise na mutuka. Ah ça li crise na mutukananga yi. Nga za na Tibango. Tibango na hôpital Kitambo, ils en ont comme sous ba 5 minutes. Si vous avez un peu Tibango, Nandako, et vous avez 20 minutes, na cause kende wapi. Donc vous n'avez pas 5 minutes qui sont en train de se battre. Ndé na biyo na mimieti na hôpital. Tout na hôpital wana kitisi mutu, na hôpital ba yebi ka zo aswe wana. Comprendre ba yambi pe bien, bon ngapona zonga na ngati ndako, na zonga na ngati na répétition na ngamo na koka kiti. Ndé na ozwa ndeko na zaki na ye, na esi no zonga epa na bango. Ngana tika. Pe zonga epa na bango. Ici que non moi on a mis dans l'hôpital à Kouyi. Tout ça qui naïe, tout même qui na mutu quoi. Explication normal tout ça. Puis bande kono ba oya papa na bango na maman na bango. Le ko bébé qui biso ba artiste tout ça na mbongo c'est là bango, tout ça na ba million, ba ngi ba komisa ngo sko ndeshida. Kop na bango que non jidi abomi mwana na bango. Mais en tout temps muta kufite. Azani non. C'est une crise dans l'hôpital. Pas bango comme problème que non biso ba biso ba tête 32 za ba qui c'est ba artiste ne tout ça bongo. De ce que Matina parquet, bon, moi, ça va le cambon, j'ai d'appelé ça bon, tout famille, j'ai d'appelé ça bon. Tout comme ça, de ce tina parquet, avocat, bimi, toujours l'un de la dossier. Les 5 qui battent avocat, baïti, na terrain, na veni pour bailler, bah si c'est vrai, belle, toi, belle, t'es pas on est ensemble. Parce que toi, veni, mon gars, il kabela. Azana, moi, et ça part, moi, et ça sous maladif. Il kabela. Banga makamte na mokilo, mon coma, et comme là, aux artistes. Au moins mutu ya bongo liboso ozaki liboso lupo na bango hein non liboso lupo na bango te déjà na koleka vient na biso avenue lundi car les amakolo les autres pas cause de transport nga na zoya pona ke na répétition tout ça mutu ibani apesi nga mote na te misi mutu andele bien bango abimaki na ye na itamoko ya bien o batreye ke akende ye moko hôpital c'est kaza ki bien ayo cause problème bien na mutu kana non là moi je ne sais pas et pas na bango abimaki pe na état bien tu comment parce que grand frère na ye papa na maman na bango bazaki non ngam na sema na bango bongo grand frère na ye propre ya liboso mona papa na maman na bango ya liboso avec no mwana na bango abelaka déjà na tongo na bana bi pas au hôpital à part ça mutenga ko tiki na hôpital kena ko tiki te point ba sona ki na ye de fallait ndeko nenda ko tiki na hôpital mais vu que ba sona ndeko na boyi na ye na bima ki ye moko akuta na ngana nzela apenga mbote ngape na mulu o mutavini apese moto ndeni bi apa juste que même na quelle répétition ok répétition. Ouais, puis quand on a qu'à répéter, ok, abi wa to ok nzani ngam nga répéter na bande na bloc pas je nga na hôpital Kitambo na hôpital Kitambo et pour ça na peka rana ki tata na bloc na Tibango wana ça dérange pas maman na otika mutu ngana na mutu ka mutu ke ça vide na tika mutu kaka pona ni ngana pour artiste na ko penser petit jamais na ko penser pe mabe jamais ça aide mais toki batumsu ba yobi otambola kina ebembe wana na mutu kaka ninga yo lobi akangama ki me batumsu bazolo ba ki otambola kina na mutu kati batu ba yo ko remarquer ko zo tambola na mutu akufa te batu ba yo remarquer te tangu ekomi sango ekomi na veni ke non akwei na asalaki crise na mutu kananga batu mitema mabe o basalaki ngo eza garçon mo Jonathan so bat matin na page wana bien ndeza ba monike no muta publier un garçon Jonathan so ine comme na mboke kiminga ti siko to na richesse garçon to monité ndé muta publier que non ba kanya bota l'artiste o jide ba tata ba kisi na bango ba kanya ne bimé na mutuka donc yim ta publier ngo na yebiété so kazaki pe si presque toi zakité moi je ne sais pas mais yim ta publier ngo bongo donc de ces le relation on comprend bien on dirait et ça on dirait touche nous la niala simbiso et ça peut pas pour passer ça n'a pas touche et ça peut passer pour passer ça n'a touche to comme na parquet pour venir mutuka na zotambola makolo mutuka za na parquet ba voka ndwala ndenga na kenga kendaka jour moko na samba jour moko ici ba voka ba yi na za nanga na otambola nanga sauf que non vu que dossier c'est non makasi na za na tante ya oleka na TV na za na tante ya osala loko
naza na temps ça le côté vu qu'il na moni qui meno c'est bon et naza nga innocent ndé lelo nazo lukana expliquer conclusion na problème oui azana vu azana vie à profiter azana bon moyi kana yi azaba belaka déjà mucho moni nzambe atika biso nzambe to belela air nyonso na bela air nyonso nzambe bakoko na nga ko tika nga pe plus jamais mutu mabe nendo mibenga nga na za chef coutumier yango pena eloko batumi ba lo ba ndenga mibenga ka chef coutumier na biloko mo bosalaka na eloko mo na talaka wana yonda batu banzime ba oui aza mutakisa sole bembe wana otambo chef coutumier ya artiste comédien tout ekolongwa te eza bongo muto longolongo azate oui, fait batambusango bongo selon bango. Siko nzambo atik nzamba likolo. O atika biso te na nzamba ba koko na nga bango kaka nde bayo cha deso de na famille wana bango ne siko bazo potana. Bana bazo temela papa azo temela bana. Pona ngai. Papa pona yeza ke non na sali mwana bon fait na charge ya mwana na ye timu ko bimaka hôpital so ndeni do azo luka kaka mbongo. Mwana ya papa na mwana na ya liboso papa na bimisa na mukili ya liboso. Ye mutu na nino na parke ko na ni mutu azo bimisa ke no mwana na bango abela ka déjà aza maladie fait na tonga na bango ke hôpital. Fallait mutu ke no kotika ye me bakotika mutu kotika te po nini asona kina mutu. Ba mutu azu pang na nga pang na bavoka na nga mutu azo défendre nga koleka. Moi, je papa Nazati. Merci beaucoup, Président J.D. Toyenanou. Et nous, quand on entend Salamaki, est-ce que vous qui vraiment soutient les artistes et comédiens, ou les qui ont un téléphone, ou les qui ont un président, ça y est, tout le monde a un télémaki. Apparemment, il y a eu une dizaine de monde qui était comme chose à quarantaine. Non, Nazaki, c'est le cas Sony. Franchement, c'est le cas Sony. Le leçon sur na 8 ans dans le bana média boy pour na bango lo baté sur 8 ans lo bawe parce que ça et na zolo ba pour na protéger réputation na comme beba pas bateau comprendre parce que na ba te bien na soana bango le lo ba benga songa te j'ai de mutaki si j'ai comme le niveau relé même na ki na susu tambola côté mususu tout ça garçon mutaki si boy tout ça nazana comédie ka moko ba comédie ba benga ngebele ba lo ba makambo wana mais nefsa ngo na zelo ko mo te za ba remer za lokuta pas ni na boyaki que non ba ya c'est le terrain ba comprendre muta benga ko to mayonnaise benga na tongo ba benga na ngolande appel al boso na yamba ya mayonnaise non je de ba benga na ngola tala nga sa papa eza na ngolo mo te za ba tamkinde ba nga ba bibisa kipito sabato de na soki ba te bele ba veda di kitambala ba te bele ba benga ki no to kuteleki na banzela na ba benga pe na ba téléphone bele c'est pas important tanga ba komo na bango na ba toujours ko doser mon kara. Parce que moi je sais que c'est vrai. C'est qui vrai, n'a singa ba comédie ba ebele, n'a singa presse ba ebele pour bochanga poa. Mais vu qu'il a conscience n'a bi que ça le kuta. Na ninga na bunda nga moko tina na sebisango. Ya ngona ka nzambo pe yo na ro ba nyonso, nzambo ba koko na ngai, na nzambo ya likolo, atika kingati. Yenda ki ko visiter famille wana. Ba nzambe na nga ba ko visiter famille wana, pour famille wana ka ba témoigner vérité. Merci beaucoup. Tu es dans le groupe, tu occupes le groupe de Panzani, tu occupes le groupe de Longwe. Je dis que tu occupes le groupe de Longwe, tu as dit mais mi batu via makamwana ndenge ko maki balobi ke bakoki ko vanda na mutu moko ya bongo teto un peu ba banga na bango benda bango ba moto ndenge ezala. Oyo Longwe wana aza mwana ya mère Alek nanga ngapi na lakisi musala. Ndoko kaboni pon. Tito kaboni te. Balongwe bokaboni si balongwe peti ale kinanga azaka bazo meka ko sala chemin bayebi makambo ngone ki sala kate ngana zana 18 ans na art c'est que yo poso la mabe na expliquer yo na bandi tête na 1991 et 99 les 31 décembre 1999 pour tokota les tokota l'an 2000 si de l'on a 18 accords pour comprendre na 18 accords pour on a petit nanga banana la kisi musala azana nona désanté ani quoi c'est Michacha qui président bonne chance on a les kinanga et puis moi nanga ceux qui va sali le deux APK honneur nanga allongwe non avant te allongwe avant te baza ngai tamba bloko e bimaki le qui fala aye bandengini la ko solo le ka ba solo bien te ngamoko mna ya na benga na bango plus de 10 personnes na telema yo
kende otikali ki nanga ya famille na musala na kosana ko pesika moto elongwa yo kende mamna lo ba o so bi acteur nanga ti lo ba na groupe benga bango sala bango émission ba lo mamna lo ba o na telema nazo bingana bato ba kende na bango osale njama be bengani leki na omo wani makamwana bimage epana e ou bien wana eza na musala tongo na musala zo respecter omoni nga cop nanga yango cop oyo na sungela ka ba famille nanga cop oyo na tangisela ka sevi comprendre na tangisela ka sevi cop oyo na sungela ka ngo bato ebele na groupe nanga naza na plus de 35 personnes sauf que ça côté ba o ba longa groupe mo imaginer 35 personnes na ba charge na bango bato ozo ba balongo wana leki nanga wana na bandake na chaussette tine suka ndako afutela kutu ndako na kankokolo ata civil afuta ndako na kankokolo so 30 000 francs ngam na futela kango chaque fin de mois pour ni mo fanda pa na nga ezate luka place mo ofanda na tanda comprendre bazawana na foot na groupe na futa ka mututi mais ba chef nyonso chaque fin de mois bazai na droit ya prime na bango pourquoi c'est parce que so à moi quelque chose c'est parce que le quoi nga zo à moi quelque chose na za na EDP bana nanga baza ya kulela te ba président belé lelo baza na ba section na ba TV wana ba jeune belé baza bato biso ba jide to aider na monde o so bana nanga moko il faut pe baza la bien né na bana ko ça l'effort so na jota mo ko li uti ser nanga ana VTF France a bière nanga so atini mo ilamba ponga mini baso ma ilamba ti naza muto longo nanga charge wana ana VTF France mon habilleur comprendre so atsali mo ko li mo atindeli ngai ba chef nanga baza po baza pe mo propre lokwa nga papa bona ninga mo propre zo mo body zo mo pantalon mo zo mo iloko ndena ba osala bango pa nanga zaki lekita zaki chef nanga ya groupe ni balongo na bango ba osala chemin na bango bonne chance eza honneur nanga naza pe pa bato na obimisa pe bana bango na bakei eza mapete merci beaucoup na place na longwa rapé na place longwa na ninga ngai ti lelo ko babenga pas d'état force ti lelo na les seuls acteurs a longwa papa wala kisa musala ti lelo abenga kai na to tourner film na matadi ti lelo abenga les hérédits des assutés kufa so les alaka babenga petit lelo. Merci beaucoup naïse pelisa toi non naïse pelisa depuis que ça film wana est-ce que déjà aujourd'hui ton ça de la fan na yo film mususu pe okoma déjà patron hein tant qu'on met patron na ko tcha au micro télé lo pe na profiter okomi sous patron oboyi nana takaza ofuta bien te ngo bosa chaîne na omoko tcha bilo no bien de te chaîne on les a entreprise tout ça li rien à voir na ma production nanga ba producteur nanga o ba sala ka o na sala la ba film mais naza na bango na relation bien nazo sala pe nazo papa pe film mo be ya nani ya Congo Lipanda ya Congo Lipanda donc bientôt nazo bana tournage nango eza nango normal wona sa makamususu jidilo a TV eza société za makamusu yelo ka pe Arsenal de jide za makamususu nga pe artiste etaki ne naza bana na chapeau nanga ya artiste on a fait na plateau na yo etaki artiste producteur nyonso za mposa na sala le film vete ata na Congo tchèque ba ko zape bossa ko za na posa jide sa le film tout ça na biso po irata pété et raté pété pour biso ça la film lisanga na bakoko basanga ça ça chaîne bon non ça c'est pas mon tout non wana baibi mamba ça la tinga na ta artiste donc c'est que fait na tourner ce film on répéter fait na pe na droit ça l'émission na site musu te fait na ça la rapa na moko non wana na se bloqué wana za cop tout ça li et za société zali ba toi autres travail kuna bazali tout ça nga za numéro 1 nango mais ils na bureau mobimba o ezali merci beaucoup Zobi Sabafan na yo nini pour na ba rimero ndenge zaki ba te belé vraiment ba perdre qui confiance et comme que JD ba kanga ki ne bembe boy ba yo Zobi Sabango nini vraiment ba kita mitema pour na minute so mitema na vraiment zaki likolo moko na ba lingaka mingi mais à décevoir bango tu as décevoir bango te puis batunanga ebele bazawana o bayoka ki yango babenga te bamoka bayebi o pe bayoka ki yango pe babane ko zaki bazana baduti nango na tika ko benga ta fa nanga moko te ke non na dossier moko be na parquet boy edenga sala boy franchement na lo bango na TV ba fa nanga bazawana mais on a sona bango chaque jour ebele bazana ko ba kamwa moni tuma so atele monsieur ebele ba kamwa bandi mate na betela ni mutu di solo mais tous monsieur to solo là chaque jour tout solo là on a battu mais na bête la ni tout solo pourquoi parce que na pour ça plus pe na battre la réputation nanga tu comprends il y en a bis na zongeli ko loba mamlobeli boso non ceux qui n'andimi ko ça la émission boy ils a se passer loco là et les cas qui na ba réseaux sociaux
pour na bato moi des réponses faut ça na kimia bomba bando baké za solo voilà ndi solo c'est comme si c'est solo mais ils solo tes afo ils que non jida il qui mutu azangi de akobela abela kobela so qui n'est pas hôpital jida mimi na mutu kana ye tout ça ça les pékisi na kata car tout ça dans les anongo maçon garçon na bino yeyo jida ilo abolinga mingi chef coutumier na bango yeyo mille esprit yeyo garçon zarayu maté yeyo aibika vérité mensonge. Merci beaucoup mot de la fin et puis bambote na ba fan na yo nyoso. Na pesi mbote na ba fan na nyoso en général bino tout na pesi bino mbote na linga bino trop Odette il est en Suisse solo là et ça la bien. Et le chef coutumier dans le banayo. La carte d'esprit c'est que solo là pour ça la yo peut bien. C'est un Anaveta Air France et mon habillère merci parce que je sais déjà l'église est à Kalaté, nabi qui à chaque l'église. Moi, Kolo on est ça la moi bien parce que on a là déjà trop ya sikeza sauté pour comprendre dans lobby. Nazi la l'église otine datona les kana boutique pour ya na boutique d'habillement na donc c'est après mission ton aussi ça ka les missions benga pour ça la bien. Nazi la Kolo ya tona les kana na boutique parce que loka sikeza sauté na bandeli trop et ça la faux. Tala na zonga la tournage. D'avoir un message commis pour y soit qui bon yaga. Et Karine Manessa, maman négocié, n'a pas si analysé Bengo, nous vivons époque de Lisa et Bengo. J'ai dit que j'ai confirmé, hein, nous vivons époque de Lisa et Bengo, la chef coutume de lobby. Tout bazar n'a pas ça va benganga. Pour contacter un numéro d'anglaise plus 243 740 et pardon plus 243 89 740 82 43. 89 740 82 43 Bengaji de Abwakayo asalelo ba publicité alobela makamunayo makamutu oyo ningiji alobela ngo benga na numéro to solo là très bien na pesi mbote na nzambe na likolo na bosanité nzamba bakoko nanga na pesi binombote parce que bozana nga botika ngate tout le temps. Merci beaucoup, un grand merci à mon boss, mon patron, hein, Papa Sibou Mutombo, depuis Allemagne, leader à Pembe, leader à Moufouben. Papa, merci encore, na cœur sensible, hein, journaliste à Congo, tchèque depuis Allemagne, na ville à Arène, Bambote Nayo, hein, ma grande sœur chérie. Merci encore, na honorable Papinzi, la honorable, hein, na essentiel, hein, qui déjà, Atika qui déjà Suède, hein, essentiel, Loana dans le bon, Bambote Nayo vraiment. Merci encore, na assistance, il y a Yves d'Orboté d'argent, na assistance, il y a Clarisse Plasma, là, sexy, moi si à Batou, il y a Dodem Avoumi, Sajon, Pedro Motolan, Zambé, prophète, hein. Merci encore, na Jerry Kobetok, sur ma caméra, et merci encore, na assistance, il y a Nadia, ou assisté vraiment, émission, oh, Bozaka, toujours branché dans la chaîne Abino Congo Tchèque TV, Boroza, décidé Darling, Lovazana, pendant ça, Abino Moussa, Abino Kande Bolingaka, na émission Abino, rendez-vous des stars, vous avez le droit de savoir. Bozaka toujours branché, hein? Bo checker, bah check, belé, check. Congo check, TV. Yassi Mutombo. Congo check, TV. Yassi Mutombo.